Alors, nazolinga siko na traverser bomoni ba mituka oyo ezeuta bongo Tchangu. Là naza na boulevard Sendwe oyo ke bongo stade de Martyrs que peut vraiment ponga bigambela et tout consort. Et là bozomona esika tozomona ba roulage na biso bazawana eza route université ake kobima bongo tina rond-point ngaba leka ba yolo momele makala tiro ponga ba route université ya wana ake ko leka tikuna et maintenant nga awa nazo traverser na kenesco vers boulevard Lumumba la place au moment wana ba bukango ko parce que éviter ceux qui bako ça nini parce que bango nde baza banzambe ya se l'état n'est à banzambe ya se baza bongo décision ko banda awa si na troisième mairie vraiment quatrième mairie aussi ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Yabiso Podcast. En tout cas, awa ndenge tolobaka bino kaka pour s'abonner massivement au tina cloche ya notification comme ça on a pina ba émission kitoko et bana ko komela bino kaka ndenge ezalaka. En tout cas, toza na YouTube, toza na Instagram, toza na page Facebook et puis toza pe na TikTok. En tout cas ko kene pe na mango kuna ko s'abonner massivement et bon on a pena ba émission kitoko et bana ko komela bino kaka ndenge ezalaka. Quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise autrement appelé M14. En tout cas na pesi bino ba merci belé ba internet na biso si ke bato ba soutenir pena moko ya bino Watakin 24 les lions de la presse congolaise Donald Trump ya ba journaliste tout ba pesi pena ba mbote belé na le trio d'affaires bato moko bien ainsi que Maman Laura Chou Mère Boss et pourquoi pas se remercier maître Capolizopo mwana oni britannique ya tonga na kati ya Londres na ba bien mtatanga pena masolo et non ka ezala un grand merci aussi à honorable Destin Mwanda Marcus Garvey depuis France. Un grand merci aussi à Mauvais Berlin Mbitou Vova. Voilà, chers amis tournantes, chers amis téléspectateurs, awa naza wapi naza précisément na ville province ya Kinshasa na boulevard Lumumba bokoyeba naza wapi pe nazokende pe kosuka wapi. Voilà, chers amis tournantes, chers amis téléspectateurs, naza boulevard Lumumba derrière moi. La station Koidro et bibisonia station Koidro et bibisonia sokaka ndenge za la station Koidro ya ngwana. Alors ngai na ko sala mingi awa na ko bana na première rue nazo lakisa bino mais vers boulevard na okota ba katite nazo lakisa bino ka vers boulevard première rue tina okoma bongo na 18e rue et puis ngana bino to ka bwana nde esika wana ko lakisa bino ba biloko oyo eza nzinga ya boulevard Lumumba de première rue à 18e rue Limité. Voilà, chers amis, tous les spectateurs, là, bozomona wana esika bami tuka oyo bozomona bazouta bongo d'ici que ya Tchangu et bango bakoti na boulevard to benga siko Sendwe. Boulevard Sendwe. Bozomona boulevard Sendwe ya wana. Bazokende centre-ville, misu bazokende Gambela, misu bazokende Bumbu. Et baso kende kaka bisika ebele boulevard Sendwe ngwana et là o bozomona ba mituka oyo wana nzela kenda bongo grand marché bazo kende pe centre ville bazo kende pe wenze ya Zikida alors là bozomona wana eza cité Bethel bebi ya pasteur na biso Moïse Meye la réserve de l'Éternel donc cité Bethel ngwana. Alors nazo katisa siko malembe na banda sikoyo kolakisa bino ba biloko oyo eza awa na boulevard Lumumba na nazana arrêt Koidro et maintenant nazo kende na traverser na lakisa bino pe serve ba internet na biso pour s'abonner massivement là ce moni pena mo kokoso mais ka vraiment ko komango awa parce que na lingana nga ba remarque
moi j'aime trop de remarques. Vraiment que les alapena malomi. Alors, nazolinga sikona na traverser bon moi ba mituka oyo ise utabongo changu là naza na boulevard Sendwe oyo ke bongo stade de Martyrs que pe femme ponga bigambela et tout consort. Et là bozomona esika tozomona ba roulage na biso bazawana eza route université ake kobima bongo tina rond-point ngaba leka bayolo mombele makala tiro ponga ba route université yango wana ake koleka tikuna et maintenant nga awa nazo traverser nakende siko vers boulevard Lumumba ndenge bakati te mais ndenge ya libanda po nalakisa bino pena bien tosola kaka bien ndenge ezala. On se trouve juste après. Merci. Et voilà, chers amis téléspectateurs, là, la comique Kitasikoyo, malembe na katisi na ngambo ya Seraf na longo na katikati siko wapi nazaki bongo na arrêt Koitro, nazaki bongo na arrêt Koitro na longo wana et maintenant nazo kende siko malembe na bandola Sabino Bari tamongo boka moto bomo na ngapeli kola moto kaka ndenge ezalaka. Kebi Lumete na biso toujours au Peto boulevard Lumumba, toujours propre avec un partenaire idéologique. Donc nazo kende siko malembe bon zapete donc bon zapete vous alaka awa bon mona bena mamba kitoko à travers cette émission parce que balela ki trop ba bengi na sala bango vraiment émission oyo ils ont vraiment la mingi biso to linga ndenge wana biso to saba na bitinda na bino ba demande na bino et to sala ka mope na pete le lenge elongo bani. Voilà, naza toujours na boulevard Lumumba et là nazo kita sikoyo malembe pour la Kisabino ba suite pour la Kisabino ba comme référence les appelants malom. Donc dans la monde Saint Raphaël na résonnera vraiment fort na Saint Raphaël awa balanda biso ba mbangu moko ezalaka match ya Léopard na Afrique du Sud. Léopard na Afrique du Sud. Match wana ezalaka bongo tokanyaka 1-0. Mutataka bi ezalaka Kabamba Musasa. Et awa tokutana na awa na Seraf. Ibakuni kamani tokutana lango. Ezalaka bana ya Mombele banaokanela bana changu. Na retour na biso na banda bamangu ya kosakana te na bunga voir même nzela ba place na kota na ngamona kamwa na mituna nazo kende wapi na se retrouva na Mombele. Voilà, chers amis téléspectateurs, on les a bongo histoire on a Betelebino en tout cas ce moment naza toujours na première nazo kende malembe pour la Kisabino. Nous sommes à boulevard Lumumba. Awa, Nazana première toujours. Elle a toujours la première.
bozomona eza bongo passerelle ya première rite et na arrêt Saint-Raphaël. Et là bozomona wana eza bongo Saint-Raphaël. Donc Saint-Raphaël nde wana na kolinga pe na meka moke kokoma wana kolakisa bino eza pena malamu mingi. Mais naya kosala petit boulevard te, naya kosala petit boulevard te kaka kolakisa bino kaka boyeba bomona boyebi yango déjà, mais bomona kaka na kozonga nanga na boulevard Lumumba kolakisa bino lolenge nini population bazo circuler et tout donc voilà. Bozomona wana paroisse ya Saint-Raphaël yango oyo eza bongo na limité première et otoka arrêt Saint-Raphaël. Paroisse ya Saint-Raphaël yango oyo eza na complexe scolaire Cardinal Mosengo eza pe na centre hospitalier Mosengo wana paroisse Saint-Raphaël. Et là nga sikoyo nazozonga vers boulevard Lumumba kolakisa bino kaka lolenge makambo vraiment ezo kotambola na ville province ya Kinshasa. Toza pe na saison sèche, donc en tout cas toza na elanga kitoko avec partenaire idéologie mo eza te oyo ba vacances ya boye ezomona kaka boye ve Charlie Wayungu akiti abinaki ezolanga mwa manili wana mwa fraîcheur wana oyo bakongomani bazozwa na koti na se ya passerelle là nabimi vers boulevard. Bon naosala bongo continuité nanga naza kaka toujours awa na première rue là nazokoma deuxième rue. Restez branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. On se touche juste après. Merci. Et là, il y a place Oyo, arrêt de bis, Transco est tellement awa, on va n'a pas place sur tout le monde là-bas qui la pote, on va n'a pas place sur la main, il faut moi propriété et ça la pena malam mingi. Donc voilà, côté les sika na outil na koidro, on besoin les a passerelle ya première rue, passerelle ya limité première rue. Ngambo abenga ngo résidentiel et ngambo wana eza bongo industriel. Donc nga nazala mingi nazala ngambo ya résidentiel. Voilà, na okita malembe. Kolakisa bino kaka les arrêts à commune alimentaire vers boulevard Lumumba. Et là de l'émission oyoya to kota sko na kati. To lakisa bino la première ina nenga kati. Deuxième mairie na nenga kati ikoza fama malome. Mais là nazo lakisa bino kaka sur boulevard Lumumba. Merci. Voilà, na komi nolo na HJ, tel HJ à monene na limité première rue, to yebi yango et là boza komona wana
là bomoni on a zoomé na eza bongo diplomate eza nini eza esiko wapi babetaka bongo bakache tomonaka basalaka bapression ya banderole babashe oyo tomonaka soki komi ntango ya baponami omona maison oyo pena eyebani na ville moza Kinshasa diplomate en tout cas awa nde basalaka babanderole ba-t-shirt epuis bakepi ntango bapropagande lokoza mpe na activité mo marche de santé bamambe ebele kaka basalaka place wana voilà diplomate yango wana eza mpika toujours na limité première ri yaza bongo na ngambo ya industriel l'autre côté voilà bozomona eza hôpital ya HJ hôpital ya HJ ye pas zomi kana limité bandeko bayaka pena place wana kokanga mpe mwa bafoto mariage belé marié belé bayaka wana soki basali mariage libala na bango mpona bitete betana tout biso bafoto na HJ mama Laura Chouko kita mpe awa ebitelaki ezalanga bakarte moko na HJ donc hôpital ya HJ yango wana toujours na limité industrielle première rue voilà na funa toujours wana hôpital ya HJ voilà na traversé nazosala sikoyo descente nanga lala nazokoma deuxième rue omoni moko ya bino mona bitinda na bino watakili fakate ndenge botindanga ndenge nasalaka nazokende molomolo kolakisa bino la bandeko bazouta na petit boulevard bazoya kobima siko awa na boulevard Lumumba bazobima boulevard Lumumba nga nazokende boulevard Lumumba te pardon petit boulevard te naza na bango kaka awa na boulevard Lumumba toujours première rue voilà restez toujours branchés sur votre chaîne il y a plus podcast pour s'abonner massivement ok tina cloche notification comme ça on a pena ba émission kitoko bana kokomela bino ndenge ezalaka voilà donc on parle là boulevard dans la boulevard tellement on a moto depuis là na kitaka kamale male ndenge ezalaka. Voilà, restez toujours branchés. Là, vous avez un hôpital HJ. Hôpital HJ. Bon, ben, vous avez bien la tête, vous avez bien la tête. Ici, vous avez une photo, donc on a une photo, et puis voilà. Vous avez l'hôpital où il a fait très reconnu à la ville province de Kinshasa, précisément dans la République démocratique du Congo. En tout cas, vous avez un spécialiste de maladies épilées. Donc, HJ, il y a un mois. On a continué. Dans la continuité nanga netika na okende siko disike ya champ okende malembe kolakisa bino kaka ba yikongomani ba téléspectateur bato balingaka bongo watakili katata mwana bitinga na bango na kolakisa bino bari ya limité parce que limité ezalaka na ba avenue te nde biso ezalaka ba na njili wana tozala ba avenue matete eza na ba quartier et limité ce que ezalaka na bari première rue deuxième rue troisième rue abandi na première ti na 18e place d'échangeur limité à suki wana et après tout juste si okendaka bachangu okoti bongo oleki mwamba et après ok changu voilà nazokendela malembe maya kalamu oyo bozomona ye auti bongo
rond-point Ngaba, à traverser Lemba, à Mombele, à Komiti Awa, là, à de Bongo, sur la fleuve Congo. À Kena, au quoi Bongo, na fleuve Congo, à traverser vers Boulevard Lumumba. On a monnaie à Mwana. On a toujours le tir à l'hôpital et à HG. Donc, quand il y a Mwana, il y a besoin de Oyo. Aussi Mombele, Lemba, Ngaba. Donc voilà. Nous allons continuer dans la bonne continuité. Dans la continuité. Nous allons continuer toujours à traverser. Voilà, tout le monde boulevard la Bishop. En tout cas, félicitations. Boulevard la Bishop, on a Boupeto. Boulevard la Bishop, on a propre vraiment expandé ko bazo ko sala salongo ko kombola tango iso. Bonne zalaka. Mon papa koya. Amoni bena gete. Boulevard eza pena propre. Eza pena propre makasi. Et là bozo mona esika ba moto na telemi. Il y a comme à deuxième heure. Il y a comme à ce qu'au deuxième heure. Est-ce que la moto est télémi et ça arrêt au tobe na bongo première rue parce que tous en arrêt Seraf, tous en arrêt première rue. C'est voilà les avons arrêt première rue. Arrêt Seraf, il y a una place na outi na l'axibino, sika na outi. Alors là on est ce que arrêt première rue Lumete, arrêt première rue. Nous allons continuer. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Merci. Et là, bah, place où vous avez là, c'est là qu'il y a un jeu d'enfant, bah, piscine les Alarawana, bah, piscine les Alarawana, bah, vélo, bah, balançoire, les Alarawana, la place Wana, mais le gouvernement congolais, bah, il y a comme la place sur Bomoniana, la place sur Bomoniana, bah, Bukango, parce que éviter ceux qui vont ça parce que bangonde baza banzambe assez l'état n'est pas banzambe assez parce que bongo décision pour banda awa si na troisième mairie vraiment quatrième mairie aussi quatrième mairie ici ba buka na ngambo ya industriel là awa naza na ngambo ya résidentiel na ngambo ya résidentiel on est à bongo industriel ba place là Nengo yebaka yango ezalaka na ba mwa jedo mwa bongo ezalaka lisusu te. Là je fais ma continuité, là je vais continuer. Là je vais continuer. Yalba mnogara na okoya. Si na 18e rue. Après bon la 18e rue. Pour l'accès à Lumete résidentiel industriel. Voilà chers amis, téléspectateurs sur YouTube et à ce podcast. En tout cas, commentaire na bino, j'aime na bino. Ils appellent malamu to bien bon anglais like donc on like ils appellent malamu mingi c'est na ebi moi anglais nambu
déjà c'est parce que la Solaratona, mon sponsor, mauvais Charlie Wayingu, il y a Mama Coco Machatima, 001 € dans l'ombre depuis Canada. Donc, après ça, moi, tu moi, Mike, néanmoins, Maman Laura Chou, ainsi que boss Roni Malunama, boss Yannick et boss Joe King. Voilà. C'est autre vexé. Alors, ça va continuer. Nazo kita pina. Na wala sabino kande, nazo la sabino nde. Ma référence. Voilà. Restez toujours branché. Là, on a commis une arrêt de bis. Deuxième mairie. Voilà. Ota place na outi. Na outi loin. Na outi pena musika. Na musika. Somo na outi na Koidro, Seraf, na Leki. Et là, nazo kita. Donc, j'étais bon, on a 18e rue Lumété. Merci. Là, on est à la place où on a la place où on a si on a carte à Fermoni, ça va place pour la salle de jeu. La salle de jeu, ça va y avoir la balançoire, on a pas mis tout cas, vélo électrique. Ça qui week-end, comme on a on s'amuser, en famille, sakani vraiment. Le gouvernement congolais, Daniel Bumba Lubaki Excellence, Azaki Bongo, Bokano ya Kolongolango, on a pour faire grandir Macadam, Kolongola Batuna insécurité pour que la Babylone cause la première boulevard, ils ont vraiment mal militaire. Azaki Bongo Bokano, ya Kolongola, Bagé, on a préparé ya boulevard. Merci beaucoup. Awa ezape sika koya ozino pe mopepe pandia oziko mopepe na yo na basanzete de pas kitoko avec partenaire idéologie cela ngonge kokipa obimi mbala moko ozuka otamboli. Voilà, chers amis, téléspectateurs, chers amis internautes, chaîne YouTube et ce podcast. Nena ba noa TVZ radio toujours lisu likolo ya lisu. Donc bino mo bomoni. Nenge botindaki nenge na ko salela bino.
Et voilà. Et là, on a un peu petit boulevard, petit boulevard. Kalami était comme à 5e mairie. Na kota petit boulevard. Là qui est comme mélange du bosso dans l'église il y a chapelle de vainqueur. On va copier tout le monde qui n'a pas réseaux sociaux. Et là, na zomata, na kota sko petit boulevard limité résidentiel. Voilà. Voilà, on a continué sur Petit Boulevard. On a continué sur Petit Boulevard. Là, qui s'appelle quelque part espace où il s'appelle Awa. Dans Petit Boulevard. Ça qu'on y a petit tour. Vous avez on est sur la clôture. Na bindi oyo okobeta pe tour oyo ovandi ozi mopepe na ndenge ya systématique. Donc voilà komoni bino moko eza ba place moko ya pena opemi ozi pe mopepe ça rappelle bien au s'amuser au même famille. Même famille, vous appelez bien accueilli. On a vu le mot. Ah oui, ils ont la 5e rue. Voilà. Là, il faut dans la zone Grand Boulevard, le Mumba. On a côté boulevard le Mumba. Dans la zone on a Kisabino kaka. La Kisabino. C'est toujours proche sur Watcha. Qui t'a malé. Ah, Petit Boulevard. Ah, 4e mairie. Donc, à parquet des grandes instances. Cour d'appel général. Ah, qui t'a moyen, nous avons imaginé. Voilà, c'est toujours proche. Voilà, donc, ça va site moko. Vous pouvez pour Vanda. Vous avez mon PP. Vous avez la 5e mairie résidentielle. Espace est bien là, voire même la 6e médecine, la 7e, la Kisabino. Voilà, là, vous avez la chapelle de vainqueur. Et puis, là, nous allons continuer. Là, nous avons déjà 7e mairie limitée, place commerciale. Nous avons la boulevard. Nous avons la boulevard toujours. Vous avez la binomo. Si ça vient, vous pouvez là pour Vanda, Ozimo Pepe, Marcus Garvey, place à l'Ina, on a petit mois tout le Moroboé, Papa Soin, petit frère à Jésus, depuis Panama. Voilà. À Koya Awa, Ozimo Pepe. Si ce jour aussi la pas zonginae, Emmanuel Macron. Voilà. Au à l'espace, il y a posé mon petit.
Restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. On est information vraie. Vous avez une information vraie parce que tous les soldats, tous les soldats. Quand on a Esther, on a Elmara, on a Zamba, c'est la maintenant. Madame, bon bateau bazarabo si ma caméra le voilà, je sais mou. Et puis ça c'est aussi notre réalisateur, ingénieur de Bassadissa. Donc mon salaire qui toque vraiment. Voilà, nous avons traversé, nous avons pardon, nous avons quitté ce qu'on malem, nous avons toujours dans Ngambo résidentiel et là, nous avons dans Ngambo industriel. Ngambo nous avons résidentiel. 6e mairie déjà. Voilà, 6e mairie, hein, 6e mairie, nous avons vers 7e. Nous avons vers 7e mairie. Là, nous avons comme la 7e. 7e, on est dans une moto. Et on met manga tina 13e. Et on met manga tina 13e. On a aussi loin. Et quand on doit 7e. Ah! On a un podcast. Parce que on est pas sonné au Saranate. De contrôle à 7e. Des fois. Voilà, nous allons continuer. Chemin. Voilà, là, nous allons commencer au 7e. 6e, la Silici. Là, nous avons 7e mairie. Ah, oh. Voilà. 6e mairie Suki Awa. 6e mairie Suki Awa. Et là, nous avons 7e. Nous avons 7e. C'est là où nous avons Bongolo, Yolo médical, ok, c'est là où nous avons Bikeko. Nous avons frère Sala Awa. Zamba Sala a déjà émission Awa. Na wenze ya biko ba tenda ka blo moko ba ya buko na biso ha na ma blo belé za awa wenze bike kwa ngoyo na limité 7e là nazo sala toujours avancement na comme na arrêt 7e mairie après na jui moto dans la binoto que tout le monde a reçu na 14e mairie. Ma il connaît monter na bandoko la Sabino kaka. Na la Sabino 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e na kitiora na ko succès nous ko lelo dans la binoto ko suka la 18e mairie Lumete. Voilà. Ah, on a déjà na 7e mairie. Là, tout le monde a un passerelle, il y a 7e mairie. C'est un passerelle, il y a 7e mairie. Lumete. Tout le monde a d'accord. Ah, c'est comme la 7e mairie, boucheuse à la fort, bouteille à la trop. On peut la répéter. Donc, on peut la répéter, bouteille à la place commerciale na 7e mairie. Donc voilà, on va découvrir ça déjà comme na bango parce que tongo tana mutu tout Abuja bi na ke lukula l'argent kwanga na lukula trésor moi lipa ça la raja. Donc on va bino mo bande déjà à l'activité hein, donc cop déjà ça déjà cop na bango moko
avec partenaire idéologie. Donc voilà bien besoin. Donc ça les okende la ba moto besoin na oyo. Ici les okende lemba, ici les okende opangaba et ici les okende pe changu. Donc voilà, ngala za moto awa. Tina 14e mairie. Merci. Et là dans une moto, dans une traversée, Malembe. Alors, comme une mairie, l'église à côté de la moto, mairie industrielle, c'est plus comme une nombre industrielle, parce que la gagne trop côté résidentiel. Là, les vieux bientôt dans le combat 10e. Bientôt dans le combat. Voilà. Là, bonjour, on a siège à IDPS. Siège à IDPS 10e mairie. Là, on a déjà la 10e. Siège à IDPS, on a. On a il Charmant Kaboundi. Demain sera le meilleur. Donc, il y a Charmant Kaboundi. Toujours vers Lumumba. Voilà. La 12e. Voilà, arrêt 12e. Voilà, 12e mairie. Sur le 13e, nous avons la maison communale à limiter à Mona, sur le Kiamo. On passera la 13e mairie limitée. Voilà. Voilà, na nazo kita siku awa na 14e mairie. Voilà, na kiti na 14e. Limité, là, c'est l'hôpital de Saint-Joseph. Dans un moment que on a l'accès à vraiment malade. Voilà. Voilà. On est dans le petit hôpital. Dans la 14e awa. 14e mairie. L'hôpital est à Saint-Joseph. Non, qui est de Malembe, Tina 18e.
Ok, Malembe, tina 18e mairie. Voilà, industriel. Donc, il n'est pas à résidence, il y a prophète Polo, Conde Dominique. Mako ya ba, vous êtes légal, il y a église à Liloba. Résidence na eza wana na 14e mairie. Industriel, petit tina 7. Là, l'hôpital est à Saint-Joseph. Et là, on a traversé vers Skoda Bakingana Bino de Coca-Cola. Voilà. Alors ça, là, va continuer à nanga. Ni na ba miwa TPZ radio te toujours sur le cola lisu. Voilà. Alors que ne molo Malembe. Il y a Saint-Joseph. Saint-Joseph, il y a moi. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc c'est mon ami Moko. Là, entrée à l'hôpital Saint-Joseph. L'hôpital Saint-Joseph Yamana, entrée dans Yamana. L'hôpital Saint-Joseph. Là, on a continué. Là, on a comme un bon motel Fikir. Motel Fikir, 15e, 16e, 17e, 18e, place des champions. Moi déjà, tu as fait la mission à moi, on te donne un bon échangeur délimité. Tu as fait la mission à moi là. Voilà. Voilà, là, on a un motel Fikir. Comme le appartement, tu vas vendre dans 4 suana. Appartement Zawana. Motel Fikir, tout le monde peut, comme il ça la Penzela. Ça la Penzela. En tout cas, félicitations au gouvernement congolais. Tout le monde peut misala ezali ko salama. Motel Fikir dans Moyo. Voilà, on a traversé, on a comme vers la fin. Émission à Bissau Mokolelo. La prochaine émission, on a raison à ce qu'on a au côté à ce qu'on a Bakati. On a au côté Bakati pour que la Kisabino arrive vraiment à limiter maintenant. Nenga Bakati pour la salle banda libanda. On a salle ce qu'on a nenga Bakati pour que la Kisabino est vraiment malaming dans la culture vers 17e mairie.
Donc 17e, on est vers 18e. Voilà. Là, motel Fikin. Appartement Zakawa. De Bassadi, ça peut avoir un appartement. Appartement avant na famille, avec un partenaire idéologie. Et là, vous avez bien, ma casse. Tout le monde dit là, bah, ça là. Papa Daniel Agumba Lubaka Bekino, Kinshasa et Zobonga, 24 communes. Tout le monde peut dire ça et ça là vraiment. Donc il n'y a pas de commentaires à faire. Mais ça là vraiment et ça là malamoumi. Voilà. Là, vous savez, les entreprises, les compagnies, Plastica, Mèche, Mafuta, Angel Cosmétique. Parce que les métiers sont comme industrie. Surtout la gamme industrielle, l'entreprise est tellement ébélée. La plastique, la mousse, l'entreprise est tellement ébélée. C'est tellement ébélé. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internet, chaîne YouTube, Yabiso podcast, en tout cas, comme on a su émission la biso mon quoi le nom, moi nazala qui bon na première ici Koitro, nela ko suka awa na 18e mairie Limité. Donc voilà, parce que Limité ça na 18 quartiers, de première à 18e. Voilà, et na banaki on a ndenga likolo ya Koitro et na ko suka awa na sévère 18e. Bani tuka bozomona na ba okende bongo vers Changu. O bozomona bazoma tawana ba oti Changu ba okende siko vers ville ba okende bisike belé ba ponga bigambela. Et là bozomona bani tuka oyo zokota oyo ba okende bongo reprendre ba Lemba terminus super et tout consort. Là qui marche aux bongo na 18e mairie awa na Limité. Cité moderne à Théobiango, cité moderne à Théobiango, ils appellent à 18e mairie awa na Limité. Voilà, nous na ko ça ni na ko laksa bino Paris, mais na continue na quantité. À la prochaine émission, on a koya siko na kati. Donc ko tapena ba venir pour que na la kisa bino le lengini ni Limité et Tongama. Donc na salango d'abord résidentiel industriel. Là donc on a résidentiel industriel, Donc voilà, chers amis internautes. Merci vous avez belé de voir étendre que la bino pour na bongo émission ya Makola lelo mako bino wata kin fait 4 les lions de la presse congolaise na suki bino a pour mo kalelo na kozala ingrate professeur bino ba mbote belé et pas ya batu oyo ba soutenanga lokola responsable privé mauvais Charlie Wayungu ya Mama Coco Matatina 001 € dans l'ombre ainsi que mauvais Darlene Mitouvova Pasta, pourquoi pas se remercier bof Jérémy et quand merci aussi à ma grande sœur Lana, moi ça s'appelle Mazanga Mananzela Mina Lola Zela Mina la porte Lola plutôt et grand merci aussi à honorable Testemanda depuis Belgique, pourquoi pas se remercier Marcus Garvey depuis Paris. Un grand merci à Famille Dianzolo, un grand merci à Guélard de Monta, un grand merci à Armand Dianzolo ainsi que à Tenda Ila Diabakula, pote moi Youssouf, un grand merci à vous pour votre soutien, un grand merci aussi à Britan Lukombe, mon ami de tous les temps, un grand merci aussi à Transi du Jésus, la borne Mobima, Bambote Labino. Voilà, un grand merci à ingénieur Toba Sadissa pour cette réalisation, un grand merci aussi à Chris Bangi depuis Irlande. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Ce qui est Soumassi à Zonité. Bye. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolobeza te